Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toute la vérité. Jérémie aza ko exagéré. Yazalaka na victimisation. Ye kaka nde mutu batu batakaka. Yango ye Jérémie yango aza nani? Ikapo endi batakaka e. Bongo belle vue. E bongo sila. Yango Jérémie asukisi batu nyonso a théâtre. Jérémie amona ka ba attaque partout. Ka ende ka batie la poison. Ka ende ka asaka boye. Yango nde lobami. Mais batu bazo bosana que izana makambo très grave. O nene ya bimisa 4 mois passés pour na Jérémie. Makambo que azo exposé kisi ya Jérémie. O akata kataba. Donc te makambo ane za grave. Makambo ane za grave. Avant boloba ke muninga za ko exagérer. Est-ce que botali nanu o bino boloba pona muninga? Parce que lelo bat ba côté la décor. O limbisa kaka. Et pourquoi tant bat batuni? Pourquoi yaki ko démentir te? Namoni nanyo yo voice moko ami des autres circuler. Bo limbisa kaka eloba makanango kaka izana ngo game kinda bongo. Oui. Yemida atie kutu na se alobi likambo songolo na lobaki ezaki nango lokuta famille bota bolimbisa botia na se bolimbisa décor aza mwa malamu botia na se et tout. Mais est-ce que Nénéa azwa déjà temps pour ya ko démentir makambo nyos o ya lobaki na kombo a Jérémie? Néné azwa déjà temps wana ki ayeboye makambo nyos na lobaki po na Jérémie eza lokuta. Parce que Néné ya muto la biso non ti la bino vidéo wana. Ebi na landa ngote na tala ngote na landela te, mais jour on a se décidé ki na landela na tala naza choqué. Naza choqué à tel point que na koti kango bote fona ya otiela ngo batu balanda ngo peut-être ba kouk balanda ngo pété to ba fan ya Jérémie balanda pété mais ça la grave. Et ça la grave. Avant ya kolongola lipotali so mutu mususu tala lisu no Jérémie makambo nene aloba pa Jérémie ndatika olobela ngo décor azate mutu patikala kolobela ngo ata belle vue azate. Mutu patikala kolobela ngo ata si lazate. Pola ke nango soupli likolo, mutu atikala kolobela ngo ata artiste comédien moko azate. Parce que koyoka nene ya azo expliquer ndenge Jérémie asalaka, ndenge meme ba tunaye na cimetière, bakata soki bokoyo comment ka bino moko. Et ça grave. Très grave. Mais nous sommes Jérémie asala nini amela. Donc Jérémie aza koba. Jérémie aza mutute. Jérémie aza niama. Jérémie aza mwana ya mutute. Jérémie aza na famille te. Jérémie aza na bayaya te baleki te. Donc Jérémie vivant na société te. Po yewana obi afanja le likambo nene ya bimisi na Jérémie. Jamais ta na musicien moko te o ba mission non benga ke non ba musicien mokili. Bah ça jamais à part peut-être Kofi. Donc makambo nene abimisa à part peut-être Kofi nde ce qui que toyoka ngonde pas Kofi nde ba misene balba mais atata wera toyoka tata jibe pe toyoka te. Donc ce qui est appena makambo c'est que Jérémie penza azana kisi moko donc ya likolo ya suka niveau pour Jérémie on a bien besoin clouer na soki nini bolo ba kaza ko exagérer mais bon même moi la mobali o likolo makasi na oki mawa na fait na bingo Jérémie il subit beaucoup mais esprit makasi parce que degré ya maloba kilo oyo nene azo bimisa
Moi-même, je me suis posé la question. Moi, je suis à Bangate. À lobby penda boye pour na Jérémie. Mais na souka nango. Pour nangai. Jérémie est victime. Ya mambo belé. Mais yi on a kande bo pe sa tort. Te mokilo est une injustice. Parce que ma cambonio soit na nene ya bimisaki. Soki ba ebisi nene ya yaka na kaso lobby te abanda okata tabali boso a parcelle na bango la kundi makila na parcelle place au foot la yela biso preuve. OK, yo lobi que mutu songolo mutabetela que le solo lobi que batanda ku ya lopango wana nde bazala ba pesa que pardon à partir à partir ya makambu ya kokata kata batabali boso andaku kokunda makila na lopangu nde bakolo lupango babi te yo za misala mabe bima lupango na biso donc soki ke ba lobi OK Jérémie avant okoma ozaki ofanda liboso wa ba pesi adresse ba keti kuna place na parcelle na zako fanda ba tuni mukolo nda kwana yo mtebetela ki songolo pakala lisolo ke Jérémie ase kozana ba preuve place nini Jérémie akunda makila akunda ngo akutu to filmer bozana ba preuve wana bozana ba preuve wana po bolo bakelelo ke Jérémie azako exagérer ka ye ka ande bataluka basala mabe mais tango bimisi likambo munene boko na otela bino vidéo wana peut-être bolanda on peut ba partie mais lelo pena la joie qui soit na baki te il faut na luka vidéo wana parce que bako clouer Jérémie Boetin bako clouer Jérémie Boetin ça mabe donc bato na ba deux poids deux mesures donc non franchement et loko wana ata comédien mon côté ataka saïsa yo les comédiens les patrons de tous les patrons de comédiens non ba bimisi la saïsa lo kwande ngwana te pas c'est ça que Jérémie alingi musa na ye Jérémie a na vision na azo sala Jérémie azo sala de façon que azo lia na baninga basa na Angola Angola omoni bokanga date lelo to le 12 avril 2026 baké Dubaï combien de fois baké Turquie ba Gattuso ba Chiquito ba toutes ces personnes là ba Chris Bizoazo avant fin de l'année ba okindo sa spectacle na poto pour Jérémie modèle à sécuriser bango na ba visa yé moko pe Jérémie aloba kanga alobi ngap atelema na Tour Eiffel alobi ane oyo kombo Chiquito de Dubaï elongo comme Chiquito de Paris atelema na Tour Eiffel c'est dire que tant autant la Jérémie zomona que oui Jérémie amikansara ye moko te oyebi ke bata ba science occulte yo bazami te amabe parce que y peut-être une fois ça ba sacrifice pour se retrouver mais sur tali Jérémie aza ko évoluer azo faire évoluer baninga na monde de théâtre lelo en termes ya ba voyage ya ba comédien mutaleki Jérémie na voyage ya ba comédien azate et ceux qui ont dépendre na ngai na ba mafinga nyonso ba finga ba Bellevue ba sila ba finga na bango lesbienne boye mubala batu mais description on entier la bino siko ya nene ya wa sala Jérémie waneza ko boma muninga parce que bino boye bino na Congo ezaraka muto na zamu taba kisi mutaba science mais ko décrire eloko boye papa deux fois ye likolo nango abimana boye mutu boye nango tangu ye na nene azoloba otanga na bakombo abatu malheureusement mutu atanga kombo na abima lobi ngaya batantikala obeteli solo te preuve ezalate lelo mida abimit alobi ngana créaki nanga makambo ango famille bota bolimbisa aza mwa malamu siko mukoni muto maboye aloba pe likambo pe pona Jérémie pe
Donc Jérémie a kokufa na ye. Jérémie aza donc il m'a kila li bata. Aza mutute. Boko sa nyuso boko sa pona ye. Parce que aza mwana mututa aza na ba parenté. A mérité te à se plaindre ne loko ezo sale passe toi lo balikambo ezo sale passe teye fois lo baté. Bino de fubo fanda banda ko sele makambo. Non ki mawa. D'accord. Yo ba lobelo atelo mo ya bongo to leki boleli. Balobi ka allégation mo amuke boleki bo sale mission o lobi bilobela le mi da bomele ope moto. Et bon ce que Jérémie olobani. Jérémie olobani pour makambo na oti la bino oyo. Ce bolanda ngote bolanda ngopena makambo wana eza minene makasi. So za motema te okotema liboso te parce que soni. S'occuper bato ba pembe na Jérémie ba pesa ke confiance te ba ko ki maepe akoko taper na dépression na isolement. Jérémie a sa grand esprit ayebi que anything can happen anytime. Il faut na se préparer. Ayebi que communauté c'est une communauté moko très toxique ba créer makambo na ko nuire. Mais sinon te makambo nene ya loba a rectifier en rotin. Pour na nene eza version à solo oui et amen. Siko bolinga Jérémie nga kanga munoko poani aloba te pona nini parce qu'il est pas un mutu. Hein? Communauté mobo ya ba deux poids deux mesures. Communauté mobo ce que tout ti muto ba bon tika oyo te monsieur tout ya solo. Communauté mobo ba juge ba na ba parents. Mi da kem atie mando kinase. Nene atiate jamais aloba ki makamba aloba sur Jérémie. Eza makamba lokuta. Aloba ngote tikala ndengwana. Aloba te so vidéo wana ezali bo pesanga. Aloba te abika na tiki nanga koloba no msesu ba preuve te Jérémie amutu nanga to bongisi. Mais tikala aloba te ke likambo wana eza lokuta. Ndenge mida alobi te makamba na kose nanga bolimbisa e family bota. Atiele pa na sa bomele penda moto. Jérémie ba bomela ke moto te ndoki wana. Nana wabomela Jérémie moto. Mutaba science wana. Mutabenda baninga makolo wana. Mutasisa bat makolo succès wana. Bokolobate? Bokolobate? Non. Non. Parce que nene a paix. A peine na ba preuve te. A peine na ba preuve te. Et kola Jérémie na nzoto ti. Et ça peut-être na makambo nene aloba. Ba pe msusu ba se méfier pe na Jérémie hein. Ba se méfier na pe ba bi oh pe abendanga asanga bo asesanga bo asesanga bo. Ebele pasi toko dénoncer tant que comédien mo comme na niveau à Jérémie te. Oyo comme na niveau à Jérémie total na réaction na ye. Ce qu'on fait dans le quoi Jérémie a fait na continuer vie na comme si rien n'était na ba allégation ni sur ba likola Jérémie wana. Mutum sous ça comme on a niveau na Jérémie aura toujours raison. Au niveau bon memaye mutum sous na comme à niveau na te. Donc ce ka lobby akoloba penza za pe na raison akoloba parce que nous peut se lobela ye bu make pe likolo. Non ti lebno video na bolanda sono bolanda ngote boka makambwa minene ya kilo ya pasi et puis on sa ngo kan tanga pour préparer événement pour na ko déstabiliser muninga campagne de déstabilisation hein pour bon mon a degré penzako ya patu ndenge bazami te mama be hein bon mon a degré ya communauté na biso ndenge ba na esprit moko ya destruction des corps ba meminde mema Jérémie te na sima Jérémie ba famille belé ba piki ba foutieni ata lobi ka azwa poison ana droit lobango ana droit parce que bino mema likolo bo ça nene on peut explication mais prévu pesate tout côté non c'est la vidéo na bolanda beaucoup tilanga ba commentaire
biso na bino to ko débattre na ba commentaire mais bo sana te bo aimer vidéo bo aimaka vidéo bo tika vidéo bon te bo aimaka ngo pour permettre que vidéo tambola bo partager pe yango bo aimer vidéo bo commenter bo partager bo tia pe ba commentaire to sala débat wana na ba commentaire et au sala bien bo landanga pe no landa na bino si Charlie yo pe kita simba pigeon soirée na cimetière na simba pigeon o eza ngolo côté zaka ba prière na biso ba musulman ya kaka o kata pigeon mutu na cimetière eza na ngolo côté bobi ke ba soel mingi ba côté ba est comme zaka ba musulman eza na ka ba prière na biso ba musulman Charlie bino kita te ngana elek mambo ya ba cimetière tina ba lokata ba pigeon mutu ngana za musulman te oui aigle akataka na ye bantaba na ye na liboso lopango mpona Jérémie kota azwa vanda liboso bakolo lopango balongola mpo azalaka kokata bataba mito mona kunzi makilana na lopango na baatisa mo boye bamizima baatisa lokola ya catholique non oyo batumbaka wana nde bakolo lopango babaki makambo christian nzambe na likolo soki ka Jérémie na camarade na États-Unis moto boyebi makambo na oloba nzambe likolo nakala na mamba loputa tenga naza pe na intérêt te ngani naza bobi oso lobi ke Jérémie aza na mwana ti ayebisa biso ake précieux mwana mais lelo précieux aza mwana Jérémie te précieux aza lokola mwana mobali ya Jérémie aza leki ya baloli ngando ya suka godi ngando ya bokola nezaka leki nongo bozo asona ele puyo poza mwana mukie précieux oyo Jérémie abisa biso kaza na mwana moko précieux tika jamais koza mwana Jérémie aza pe ata makila Jérémie te famille pe ya Jérémie te wana lokuta to ya solo faute na kamara ne la vie de Dallas précieux tika koza mwana Jérémie te aza précieux aza mwana mobali aza mwana mobali d'abord mona lodi ngando baza pe na batre na Jérémie na bien nga na bien ba Jérémie azaka avanda na mombele ava bakoma na ava bakimisa ye mombele po bakoma na babenga ngoni na lemba aza na baba na mama kulutu na bango mabibi ba trésor bayoka na te poani po banda ko vexer makambo depuis moi amuki aza mwasi précise amaza mwasi bosi ana vérifier si babe aza mwasi en fait rien n'est bête aza mwasi likambanganga oyo amemika Charlie likambanganga oyo Arline Woko ouanga na posa camarade à Jérémie mais Arline P Jérémie a mémoire déjà la cimetière à Kitambo natangi Arline Woko babi précis en mwasi Arline Woko Jérémie pas mémoire déjà la cimetière à Kitambo Arline Soko Wangani Yarako Katalai sur la tombe de tes enfants. Tu as des enfants. Parce que bilo mususu camarade comme ça m'a colonie anda kwa ngangate. Ato kimaki, ato kota ki te intention quand yo tsa ma colona yo na cimetière. Na Kevin Sidney Niyebi. Na Kevin Sidney Boyebi natangi Arline Woko Charlie Kevin Sidney Boyebi que j'ai mis déjà maintenant na cimetière à Kitambo Jérémie Yosanine Jérémie comment bébé ana camarade de wana comment il t'a Charlie pourquoi yo comme tambola na la vie même c'était azane ka camarade na yo azo se pe na halo bitenga na yebi pas comme na bon banda wana
Si vous mona Charlie à Longwa, ma problème est banda wana. Pourquoi? A combien de temps wana camarade n'est qu'à vie. Pour aïe bimisa à sali sabana bad. Yves Molato. Oui, Yves Molato, papa Yves. Ou le ba atika li pour la musala yo Yves yo tika pour la musala. Yves azananda kune. Jérémie kenda kola le la Yves Natolo. Pona Yves pe basalaka. Na Yves pe basalaka. Masa ba adulte mineur azate. Les ba shona ba mo. Ba dit mais basalaka. Yves Molato. Yves Molato. Na Jérémie basalaka. Jérémie a sa femme au foyer, mais à tromper na yé pe mobile na yé de temps en temps na ba petit na yé en mouvement. Yves a fongoli boutique. À cause de Jérémie ke fille moko ya poto, moi ce n'est moi poto lingay, na ba basi Jérémie ça la joie, mais na ba mi ba nda ça la joie. Moi ce n'est moi ya poto, mutu a fongoli les boutique. Nous avons Yves pas jouer mobile mosusu na poto. Yves va jouer mobile, Yves va jouer moi si pour Jérémie dans à moi si Jérémie vient me jouer Carole à moi si. Yves peut pas Yves nous topé à Salaka les membres ça dit avec Charlie on a coûté première fois Charlie on a daté tout qui bongo a pas na ngisha première fois ça la Jérémie pas ngisha Jérémie pas kakri bima la ba fesse ma bi Charlie on a daté tout qui bongo mais kota ngisha nga pendanga première fois joie Jérémie a soumis ça moi la maman. Moi, maman, pas moi, cacaille, et puis ma. Pungi chez les qui. Oui, bah, t'as mis qui, moussou, bah, ça va, nga. Yves Molato. À cause de Jérémie, moi, c'est naïe, bon, t'as poté. Moi, c'est naïe, copine, fille, moi, la poto, moutazo lingaye, moutazo lié, boutique. Jérémie, elle a dit, comment on a mot clarté. Moi, je suis là, et ça m'a besoin de moi, il a cessé. Moi, manifesté ma casse exatée. Jérémie, t'as un poto. À l'andel, aïe, comment on a que. Yves, moi, cité, mon salé là qui est boutique. Et ça, moi, na mobile. Donc, moi, si y a Yves, moi, cité, na le roi Bissot Boy. Azante, moi, na mobile. Jérémie a siliki. Jérémie, t'as envoyé. C'est qui joue à tournage. Il va au côté, Jérémie va vendre qui va maman top, ma papa JR. Maintenant, je vais vendre qui va comprendre pourquoi il va signer comme ma casse. Jérémie a l'obiné comme mon pied. Maintenant, je vais comprendre il réaction à Yves. Yves, tant à au côté, maman Jérémie. Yo Yves, yo kosa kingake. Moi, si na yo muta salela qui au boutique. Nous allons à tangi comme garçon. Il fait bien que Jérémie passe la macambo en secret. Et ça macambo au jeu de tout le monde parce que tout le monde se dit que Jérémie a moi c'est avant d'aller mobile nenda kumoko nanda pas Jérémie c'est ok au moins la photo à l'olingando ya munene précieuse azam moi na ya ba l'olingando les qui a souka Jérémie a beaucoup laka. Donc Jérémie quoi les qui a moi mobile na hôtel na mobile nous allons les qui moi qui beaucoup les quoi moi na nous. Nde Iva sinika oyo lo balanga bo ndengeni na miso abatu bana banote ndengeni nalo banote ndeno yami kwani no lo banonde baswana na tournage baswana ya makasi ila bioko banga bo etala miso abatu sko ba koswana bo mo bimisa makambo nyonso ezate parce que boko lo banini bozo sona ni nde Iva baki trop c'est trop. C'est trop eleki yo za na vie na yo salaka mais yo lingi te batwa sa vie na bango na kimia donc moi na wana Charlie Jérémie sur la tiba caleçon akangisi ba caleçon ce qui les autres tour à gâteau zota sokoli ba caleçon za kande tour à ya Charlie comment pour la théâtre moninga mo ba ko ba do sokoli sabino na ba caleçon oh là là Gattuso
comment mutu akosokoli so collection na ye collection nasalaka batuka kosokola bakaleson ya Jérémie soki lelo po Chris Bizo azwa akoma po vantamu Charlie alongwe Jérémie azwa Chris Bizo azwa vanda na ndako ya Jérémie a remplaçant Charlie na Chris Bizo azwa yango bomona Charlie na mutazaka olata Varese tanga alongwe Varese wana Jérémie apesi yango Chris Bizo azwa asokolisaka bango nini bakaleson azwaka ba mibali nyonso bana mibali nyonso bazalaka na JS Pro oyo baza confirmé azwa bonso alingi asala bango batour kofika na quartier latin na badanseuse bashikito nyonso mais si bino nyonso oyo bazalaka baconfirme ya JS Pro asala bango batour ndeti Yves aza na ndako na ye Jérémie abengaki alo Yves nayo ola lelo na tolo so Yves acomprendre ke po eza na bacode nayo ola na tolo elakisi ke nayo ya osalanga po Jérémie aza mwa mwasi na Jérémie so pa longwe na ndako azwa sika azwa vanda a changer le pan azwa le pan liboso vanda na bato babaya kolongola ye parce que kotumba ba accent wana na ba makila bantaba ayozwa le pan mobimba so futa le pan mobimba na entra le pan wango wana no Charlie baza kuna selon camarade ya Jérémie États-Unis da yebisa ko camarade ya Jérémie aza camarade né depuis 9 ans bayebani basama comme na bango nyonso ensemble bango mibale ba na vie moko na entrée ya lopango Jérémie akunda de biloko na gauche na droite basaka ba prière na ya dua ba musulman bele basala ba prière na dua ndako akanga te Jérémie na cimetière milimo na cimetière ezaibele au moins na cimetière milimo eza ebele ceux qui ont un consentiment na yo au moins qu'il faut yo qui na cimetière au kataka ba pigeon au saka makambo na yo eza choix na yo mais comme ma ba innocenté au même Arlene Woko au même Kevin Sidney au même Charlie na cimetière ceux qui ont moni nzela na yo ya succès eza cimetière eza choix na yo oza adulte ka yo mondo lubango adulte alali alamuki alobaki cimetière kokata ba pigeon et tout choix na yo oza mokolo mais ça choix baninga te ndenge nini okomisa bashwa na yo omemaka bafamille mosusu bakotaka mambo wana te You did stuff, didn't it? Stuff food is done, yeah. Non, Jérémie. What is missing? I've got big description. Les succès éphémères. Na mokila lelo bato nyonso bayeba nzela ye yongona ozaka bayoba obi mutu so osama kamna ndenga mabe obandomo na danger partout mutu so osama kambu na ndenga mabe pour prouver mokili pour na ye danger bandoza partout pour conscience na ebike non ça ba sacrifice belé pour na koma a to ça mon ka le pour les abé via simba kaka chaque jour te ndeti ngale na zabu na tindi biloko 70% blo na ngala bona ne ay komi na wote na bika se nzamba lingele te na teka ngwane o pour non sans déni mais
soki moto mosusu okanisa seke nde naoteka te boye nzambe na ngai babwakelinga mauvais sort te basalelinga boye soki ka moto akoma okanisa nyonso ekomi mabe pembeni donc soki kaka mwa mbu ebimi mbuma oyo nzambe ombasu te oyo ezani seke ye moko yebi ke vi na nge eza correct te parce que même exemple za kumsu mambo esimbi so esimbi te monika seke nza nakoza na se tracasser po anini calcul na nga paisa yakina sabo après un moment je me dis seke nzambe alinga ete nga se consoler na nga kabongo moi na pas seke nzambe alinga ete ndina bwe botaka ndina bwe kaza 2000 pyjama ya bana na Kinshasa ba pyjama oyo na welo ba pyjama oyo pyjama oyo eza sac mo pyjama oyo eza sac mo bimba natinda ngona mai depuis septembre ben singa na tia audio boze na tia audio na transfert na téléphone mosusu na esi mnoke nga naza makambo na bino tete makambo boze na tia audio nde ya nazwa telefone na Stéphane boze na réseaux sociaux boyebi ke nga natiaka ba audio te natiaka audio soki kaka bakolo matière bayebisi nga nene atia audio nde natie audio ndenga mobo nabimisa audio te ba audio eza ebele klikelenga audio ni natia mpona transférant bango na telefone o bokomela nga na oyo mpona transférant bango na telefone o natia natikali kaka na 8 minutes. Why? No, because I knew there was something happening about what she's talking about. These people, I knew something, so she's trying to explain exactly the issue. Between her? It's all about my community. It's something about gay stuff, lesbian, you know. Donc, ma pyjama mikolo non je la vois à $1 te. Donc non tinda ngoka pona te kisaya bana. Mun ba risque boulot des ala ka ba risque commercial na banga. Ata le kono ko tekela mun ko sombela mutelo ko suste. Yebisa nga poza yanga moko. Moko le koma na te ka ngane prochaine. Yebisa nga sko so ezaki ya mutu. Bon c'est comprendre hein. Ce que ezaki ya mutu. Et le ko yebisa mutu ke na tiango depuis le 5 septembre. Le tout ça 3 mois. Et comme why are you recording it? Why are you recording? Because I'm gonna put it on my YouTube channel. Everything I record, not for me to watch or to listen, it's just for my YouTube. L'avion d'attendre kilo $550. Donc on doit enfrenter la pyjama mikolo. Mais on s'acca pour na teki ça. Na so bata moi 1000 pour na teki ça ya bana. Si qu'on a le bali, kendo kite, ça va risque à boulot. Mais comme je suis simba, comme je suis simbité. Mais comme je suis simba, comme je suis simbité. Nana 70% de l'eau on a tenu dans la maille comité ici comité. C'est comme l'eau à bana yebsanga. Nana bien, on a tiré le chouchou. Jérémy Kombone zalaka Jérémy te. Kombonaye vrai nom na yeza Titi. Vrai nom à Jérémy zalaka Titi. Vrai prénom na yezaka Titi. Jérémy a joué en autant ba komi na classe ni. Ce qui deuxième bobi na école catholique non, ba oblige ka bana basala malongi. Na école catholique ba oblige ka bana basala malongi. Et tant ba obligé ye na malongi ndaka kombo na Jérémy za kombo na ya baptême. Eza kombo na ya baptême. Loko za ko linga da kombo na Titi te. Ya wana zwa Jérémy atia liboso akunda Jérémy, akunda Titi. Mais prénom na ye eza Titi. Prénom na ye ndezaka ngai kelekele mpeti Lionel. Ye kombo neza ma pisa kombo na na Yohana Shabani Titi. Jérémy eza kombo ya baptême. Eva babeba ni kaka ane oyo pona Charlie baweleli mobali
naponi na moko faut na classer ba audio pona ba capture eza ya mobile ya Jérémy Glolinga ndo ba capture ba message ezali on a ya na moi na faut continuer moi na classe alors la prière mille ba di prière yo Glodi yo zoba Glodi yo la sanga titi alors bano tete banda ba kimisa mo mbele la désert ba yana lemba na beta liso la strada na misi ba kisa bando ko sela strada na misi po ba linga ye kala ayebi ma tebe bo sanga ba je kutute omonde ba kimisa mo mbele na kunzulu na désert di mata ba yana lemba ba ali asa sanga ba jete so za po internet e ye baba vina la site ba no sa depuis kala continuer na ngai continuer na ngai benza oyeba na ya beta liso la misi na strada nde o sela ba kisi ba duwa ba mizimo sela ba ko ba zala bolingo na ti beti ba ngore tout strada mutu ni nani a misi na strada ba komi lo ba zoba na yo c'est ça ba je na ya bi ça ba vérité nyonso oyoki Jérémy azako vanda na bombele aba na lemba ti Jérémy akoma na lemba na po ba kimisa ko kimisa po na mombele Jérémy po banda ba kamune o abanda ki mwasi bo mwane alingaka strada mo pazaka ko lingete na Jérémy asale dua na Jérémy zango normal boyebi ke ba mizwa basale ba dua asale la dua strada comme le roi zoba ya Jérémy la Jérémy partout les familles ba strada ne tombo kaka na ba capture eza penze belé wana na moi atika na 2 minutes alors la prière mille ba di prière yo Glodi yo zoba Glodi yo la sanga titi alors bano tete banda ba kimisa mo mbele la désert ba yana lemba na beta liso la strada na misi ba kisa bando ko sela strada na misi po ba linga ye kala ayebi ma tebe bo sesa ba je kutute omonde ba kimisa mo mbele na kunzulu na désert di mata ba yana lemba ba a kunzulu eza veni ba Jérémy bazo vanda na mombele donc so ba tonsusu bo kanza kwa ba okosa boke kotuna bana kunzulu na mombele ngane ebi ku mombele tena na koma ku mombele te kunzulu eza veni ba Jérémy bazo batiti ba bi kuna na kombo titi kuna ba be na kombo Jérémy te no someone is titi name kombo ne titi like kuna ba be nickname na kombo Jérémy te tanga komi na lemba nda azu kombo Jérémy asa sanga ba jete so za po internet e ye baba vina la site ba no sa depuis kala continuer na ngai benza oyeba na ya beta liso la misi na strada nde o sela ba kisi ba duwa ba mizimo sela ba ko ba zala bolingo na yo ti beti ba ngore tout strada mutu ni nani a misi na strada ba komi lo ba zoba na yo c'est ça ba je na ya bi ça ba vérité nyonso oyoki mombele ngaba kutukuna na ebate na ukasuma audio moko na pona ka na 40 audio na opona ka moko o na opona comme ça na moi nga era mwana classe koki na moi na koya na koja na kochela bloc précision moko ba kombo bateza même ba ya bibiche ya ba Jérémy mwana mama ko la bango na kambrisa la voice je suis la RTNC sans rancune sans nini ezaka ke vikutu ya ke basala ambassadeur eza choix mais comme même baninga na ba cimetière danger zali comme même baninga na ba cimetière danger zali parce que yoso choix no eza nini eza ko sa ba kisi eza shona mais comme même baninga na consentiment na bango Arline apakata mbangu na cimetière Arline woko akima cimetière azo pakata mbangu azo kima na cimetière mtana bana na ye okoti se na cimetière na loyenge
Voilà, faut ton aussi sa live. Donc, audio est belé, bon, tu de la rati siko. Donc, pour nous aussi côté. Sinon, Gloria za zoba, kama luka basala nzambe ba longo na dura misima ba kanga na kisoki. Ba dura ba misima ba sala ba kanga na kisoki, luka basala nzambe ba longo la yo. Bo zoba zoba ma mobali mkolo wa yo kwa mi zoba munima na mobali boye. Pona lenga lisoko. Kena luka basala nzambe ba deliver yo. Oyoki zoba zoba mobali wa yo kina mwasi, obo bimise, mwana ya mwasi no bo bimane ya PD. Oza Boyoki précieuse. Azaleki yaba bodinga ndu ya suka. Précieuse. Azaleki yaba glodinga ndu ya suka. Oje kama sabino kaza mwana ni. Azande leki yaba glodinga ndu ya suka. Are you finished? Parti moi. Ngakutumia bika kaza mwana Jérémie. encore kena luka basala nzambe ba deliver yo oyoki zoba zoba mobali ozali leki na mwasi obo bimisa ye mwana ya mwasi no bo bimangane ya PD oza zoba oza kizengo oza mayele te kenda ko luka basala nzambe. Donc audio ezebele ya glolinga ndo mpe ezali bacapture na ye ndenge azomenase mpe ke yo ayebisaki clavier o so mpe clavier o ye pa kende États-Unis na loba nzambe na ngai nalinga kota baparent te o bon eza explication bolimbisanga mpe kenga na kota baparent na makambo te mais selo makambo nde ezali boyoka nalinga kota baparent te nakoki jamais kokota mama ba Jérémie to naloba mabe moko boye mais napesaka explication mpo lisolo ekende moins clair autant na yo tiena ba capture ya Glodingando boko comprendre pourquoi Glodingando ayebisi Clavin ke yo po kenda États-Unis na soki mpe moni ya momo boye asali terme wana il paraît parce que aza mama aza parent il paraît parce que aza mama aza parent il paraît selon bato bakoli na ba Jérémie banda mombeli madada aza mama kulutu ya Jérémie ko abokoli Jérémie azaka mama na ye on est des Africains selon bato yo bato bakoli na Jérémie madada azaka mama kulutu ya Jérémie. Oh, mais maman kulutu ezaka bokoli banda bo bébé dans un maman là on est des Africains mais madada asokolaka ba fille selon bato bakoli na bango kuna asokolaka bato abetisa bato baziki naoya non tanti bekele nayoka peni yom to laksa maram non ça faut vous avoir pena ba limite s'il vous plaît na respecta ko okoyo katanga te yoka ko nsanga za leki na to mwano amo mo faut respecta pe misala ba tuti amo faut respecta misala ba tuti o di yoka kapelo ko o changa lo kwa na loma sezaki ya bato mususu o yo be partir bato o se plana ba moto ngol ba bakata. Et ça matière rien. En plus, dans la preuve, dans la nièce, on a comme là, battre la moto. Dans le logo, la coûte bien, non, ça va y paraît. Nous tous sortir, ça va y paraît. On le prend avec beaucoup de légèreté. On appelle ça qu'on respecte le moment manquant, respect quand il me dirige. Nalinga bon te respect à réciproque, si on t'a respecté, qu'on respecté en retour, hein. Quand on avec beaucoup de légèreté. Nana nzambe tanga na tamblo na Jérémie na makam na bango yo soko zwa kanga zaki ya mutu mwa to chata ya mutu mwa oh yo oza fan na ito ngolo babongo na pris de 40 audio mais na bo cha ni susuti
Pourtant, on avec beaucoup de respect. Il y a un respect dans les réseaux sociaux. Comment manquer à respecter un gâteau avec beaucoup de légèreté. Ce qui est le côté quoi arranger au seki, quoi arranger au thé, au yoloba. Sinon, moi, si nous n'avons pas de problèmes. Si nous avons comme la boma moto, comme la bien, yo comme la yo kakapenene. Au yo que ça n'a pas dans un sens, c'est même non ça dit. N'a plus de 40 audios, non, je peux balancer en oignon saute. Je quand tu n'as pas balancé en oignon, quand tu n'as pas contenu dans l'autre, n'as pas contenu dans l'autre. Na suka oyo ko sa mwa likolo na iba contenu na ngonyoso moi bana battre avec beaucoup de légèreté hein na linga bongo tenga mtolo bana avec beaucoup de légèreté obandeko na nakati na bonza mwana ki classe donc effectable parce que ba na fête na école na roya na moi. Non, rien à moi. Je crois que ma capture n'a pas de. Ma capture, bon, c'est là, on le croit à vidéo, hein. On a la sabato. Bon, quand c'est là, ma capture, attends, d'embouter le croix à vidéo. Il y a Gloding, s'il vous plaît, n'aimez que tous à option sont dignes. Pour chaud, n'a pas maradana la sabato. Bon, quand ça n'a pas capture, il y a de l'audio de le quoi vidéo. De la ça, le quoi moi vidéo, qui est pour la sabato. Si vous avez un numéro rapide, n'a pas si quoi avant la 4 ans, ça qu'on a 5 minutes, s'il vous plaît. Mais sur 7 heures déjà. L'on doit qui casse la neve pour la fête na école là-bas. Fête à Noël. Bon ça on l'est là. Mais ça le quoi enregistrement. Hein? Donc. Nella NG officiel. Nella NG. Écoute, like et abonne-toi à Nella NG officiel sur YouTube. Nella NG officiel. Pour l'actualité musicale congolaise, art et divertissement, écoute la voix d'or. Nella NG te dit toutes les vérités.